Nana hoti fingai. Fanito okende tozonga. Fanito okende tika bana. Zana kimia masel. Bona no tika. Comme vraiment ba famille na biso pardon tozo betela bana poto c'était. Bozala mayele tango bozoke na Congo. Mutu na soda mutu opese confiance té. Po bato bazo boma bino bazo tira bino ba poison na barela. Kende koluga ex nanga mo wakala. O camarade nanga ya kala. Kende. O famille nanga. Donc bat ba boma batu to tangi ba catégorie. Ba camarade, ba ex, ba famille. Donc yama ba boma bino bo ki sala bango vantar. Bozo ke na kolaksa bango mbongo. Bozo ke na kolaksa bango bilamba. Yango na bosa ngo tema mabe. Anito nyati point. Oyebi na sepeli na point Anita nyati. Everyone, welcome back to the Anita Mavita show. Thank you so much everyone for coming back. Merci beaucoup na bien sunandenge bozongi susu liboso na biso. J'espère que vous allez bien na bolingo nzambe. Biso ape tozali bien die notre pen nzamba lola azobatela. Ce que zali mbana liboso otala biso nga kombo na ngai Anita Mavita. Claudia Kiako. Ba famille na biso na video lelo toye ko partager sango ya mawana bino oyo ndeko na biso moko avani na mboka ya Irlande akendaki ko passer vacances na bandeko na Afrique mais babomiye batielie poison avant to kota na video na biso tokotiela bino ba image botala ndenge ndeko oyo bakendaki na azako expliquer biso yoka tio omoni mwana mosala tindeli azolela bazaki na hotel na bazana awa na hotel na biso bayaki na copine ni no awa na hotel o pai tozali balinga bazonga mardi passé oyo uzoleka balinga bazonga na tongo balamuki ka boye baobongisa biloko copine na yango akufi fulufulu na monoko bapesi ye poison donc nde toza na hotel oyo pasi papa la famille de kokuta a faut ça la attention na ba tozo kuta na bango ki ça c'est zéro beba poison ya lia donc ya ba yaki na camarade yesi ko le camarade ba pesi poison jour ka bazo zonga jour pe akufi ba bimaki na pokwa ngo lundi na pokwa bakende ko lia na famille ba pesa na au revoir na buto ye kolala na hotel azeli sabisa zomona soyi bololo biso tolo soyi bololo tan so meli masanga mingi abena mela masanga te tozo seka ekuto après to kabwana biso mfuna mutakoti na ba chambre na bango denga kezalaka na tongo azobonsaka ba valise ne po ba voyager agangi fulufulu ma ikomo bimena munoko na makila akufi pe batiki bana 5 mobali ndenga za boifo ya déjà aya kozwa corps azonga na ona poto awa poison pai mikoleko kana sala na zonga katuleka diako pasi papa tika na oka ndeko wana zali bande ko vanda na place moko na hotel ndenga me ko expliquer tokotela bino image ndeko ne o bavanda na Irlande o yemoko azoko expliquer alobi ke basala ekuto jeûne de prière ce qui y a 40 jours ba 40 jours ba 20 jours ba prier makasi ba préparer vraiment makasi pour na voyage à Congo pour ndenge bazoka ke bazoboma bato bazotila bato ba poison yango bango babeki bakota mabondeli batika voyage na bango na maboko nzambe sunga bande bake malamu bazonga malamu muninga ne wana kutazo la lobi oya kufi nde mutasombela ke biye ti Irlande bazaba na Irlande bauti kuna ndeko mwasa azana mobile na bana 5 atiki bana 5 bana bayebaki mama kende Kongo kende voyage kozonga mais mama zozonga bébé tina niveau motema mabe pona nini boye biso batapoto to sala bino nini to sala bino nini mabeke to edaka bino te to edaka bino siko motema mabe bino bosala biso ezara nini en tout cas vraiment bande ko nga pesi boza Congo so bomoni video bolimbisa biso to lo baninga mabete mais to lo bapena ba réalité po ekomi pena ke mwana poto soka ke Congo soka zongi nzambe kaka
Photo kumisa nzambe makasi la plupart ba okende ba ozonga bibembe obie ba okundela bango kuna eza pasi tina niveau te koboma poison likalezari te be poison zaki lomo bene ya kobomba mais poison na kongo comme eloko pamba et comme nango normal et comme beaucoup mona na bino kotina mutu poison comme nango normal ba bi kalezaki na biloko kolia ba bi lelo comme tina na manzaka na manzaka mutu na manzaka ba climatiser ba tia na voiture donc ba komo tia partout donc pona kaka oboma ba mona ko za na mbongo ebele yango na ba sala mote ba mona osoto leki etoza ba valise wana of course pona kongo eza baboma bino na pona bandako na bino botonga baboma bino pona ba business botonga baboma bino pona bilamba ndenge bokende olakisa bango baboma bino pona ndenge bozolakisa bango bino boza banani voilà to préféré to vanda biso na poto ngo to kufela biso na poto parce que makambo boye et ça et comme ko bangisa biso poto yebite oya kokende boye comme ko lia poison pamba okomo mela poison pamba osimba boye. Donc ba famille na biso surtout bino bana poto bino mutu bozoke na Congo to mona batu musu bozoke ne bozala bino kidiba bozoke ka ambiance ke koto meli koto ye zala mayele okeinde ko mwasi ndeko mobali ozomela makasi na mulangi na yo koke na système en verre toza na fier o batelo na verre ba servir mama okotika la kuna papa okotika la kuna tango ozomela makasi na mulangi no simba ngona maboko biloko zolia soke bi ko sa bolia bino sous place moko et puis bomela ba miel na makala donc eza jeté moi kamoto oloba toza sérieux et jeté bato ebele bakufi na kidiba bato ebele bakufi bayeba ina bango te confiance elekaki pas de confiance zwa makala na yo luka miel eza na Congo kuna donc ya bio kutu pena ya fresh luka miel na otambola na ngo donc so osala 1 mois miel na yo ya 1 mois so osala so nini osali 2 mois miel na yo ya 2 mois makala na yo ya 2 mois donc eza kutu biloko moko ya moins cher na Congo luka somba melaka na yo parce que oza na confiance na mutu te c'est mieux kutu olia no biloko bala ozonga oya kuta famille na yo ke okufa et puis elo mususu soki kuto lingi na olia bongo te soko zano na makasi place ozali lamba yo moko yes mais la biloko na olie esiliga le oza pozo lambo tike na kidibo ke musu na kata ndako babwa ke lo yango na kati mais faut zaka maele ko tika te donc ozio tie biloko no wana déjà mila mela zala wana milela ka pe esila kaka le même jour ndeti na beta lisomo ndeko mo mobali na kuta na train yemo ko sa te video sekangai na tuni oyo na Congo tabite sister na onzela na okene next year abi na okanga bala donc yazo préparer alia kana journée moko $100 na journée moko alobi fois de passer $100 ngasi yango ba bo mabinoti non na ebiso ebiki $100 bata Congo ba koliango 1 mois na ebiso eza na famille mo pe na Congo pe na $100 ko ba na journée mo $10 yo kuto bi $10 mais sous kuto ba lia ata na $5 siko yo muta poto zo kene ba kena journée moko ba ndo dépasser $100 yango ba bo mabino bo ke sala bango vantar bozo ke na ko laksa bango mbongo bozo ke na ko laksa bango bilamba yango na ba sa tema mabe Anito Nyati point na sepeli na point Anita Nyati kolinga ko sala fantar wana okene ko les $100 na journée oso komi na nganda et puis balobi ba ebele bazwa soka komi na nganda to isi milangi na mesa sikota mbamba mona bongo ba di mateke yo mona pasi na poto ba mona pena ke yo koka na yo oyela bilamba na yo ya fantar oyo sa ba fantar ba tapage surtout bino ba obo kene bongo bozoke na relation bozo na bibembe sori na batu o ba kufeli peut-être ba lekai na nzela na te me batu obo kene bongo nzambe lola zotala bo suka ka mabe parce que ba ko yokela bino mutema mabe zena na lobe o moni ngeza bongo soko la trabilamba na la traba kombo ngai na opesa bino ko to opesa bino conseil advice free moni bilamba na cher ono somba ande ko tika ngo awa na poto tika bilamba na awa na no Primark somba no bilamba na Primark bilamba ezanga na kombo na ngoze na etiquette mais mona na te bilamba mo ba relax lata no yo bongo bimaka loko abango
bata Congo pour yokana mais soki yokele lo betel bango Gucci lobi Versace musu posoma ki nango ya ngwanjo za ngwa solo te bango ba oyeba te ba mona ya o alaksani nango oyebini na Congo ezala musu vani on libane na porte le pango vandi boy ale batu na balabala ba ole amoni ka tuma oyo abi oyo amona za mona poto amona zala awate ale mba moko ba komo lingelo ba komo yote me ba komo senga mbongo o ba komo yana bilongi ya mawa yo kasi mandinga ba la silongi ya mawa na nde balingi yo te tout biso na Londres awa donc babi ke to kufeli batebele voilà tokufeli pena bato ebele bazongi bibembe moye kutu totanga bakombo ya bato bakufi eza te po toza na besoin te totanga po toluka baproblème ona nango yebisako babomaki na poison mais toyebi na biso toyebi bapapa na biso ebele bakende Congo bazongisi bango bibembe bakufi na poison bamama bana balobi kutu na bajeune garçon mosusu ake na ye congé babomi ye na poison donc mususu eza retardé mususu ebongo pena kala moko mais mususu eza bapesi ya 1 mois ya 1 année ya 2 ans ebongo malembe ndeti papa na biso nto yebe ote ko kufa na yebi ke yeba teleke poison moboye yende eza kiso eumela ki mwandambu ko asake musu ba 6 mois na Congo voilà osai ba 6 mois donc azwa kita ya ko luka soki azwa mwa ba traitement mais biso mo de ba traitement ya Congo ndenge ezalaka donc esala ki pena pa papa na biso azonga ki ebembe atiki pe bana donc bato belé to yebi communauté surtout ba tonton na biso belé ba sœur na surtout bango bakenda Congo trop po bazana na bango basala ka bango ne bazokende bazozonga mobimba te bazozonga bibembe en tout cas vraiment ba famille na biso bana poto c'était bozala mayele tango bozokenda Congo mutu na sona mutu opese confiance te po bato bazoboma bino bazotila bino ba poison na ba relation na bino ki camarade na ba famille na ba ex na bino bo vivre kana ekala kene koluka ex na ngamo kala o camarade na nga ya kala o famille na nga donc bat ba boma batu to tangi ba catégorie ba camarade ba ex ba famille donc to pekisi bino na famille na bino te na ba famille pe ya ba famille msu famille moi si be famille ya mobali donc to pekisi bino te mais bino moko tambo zo kende bino batu bokenda po biso I don't know nga depuis na ya poto na kina na ngate na ndenga mabete me na kina na ngate pour na biloko na kenda nga na kenda na ngai ye yo malapa Congo ezalaka bien tant Congo ezalaka bien na ndoki na nga mais skonde Congo bebeli boy na koma nga ko yebela to komo otala bino kala musika mama mie fona fana na kimia po ozo kene Congo bon okomi ko vivre vie moko ya ko bango za leste donc muto tuto boyo bangi muto peso eloko bangi donc ezake kala bande ko lo bava batela c'est que ozana problème à mutu ozana rando mo mais lelo sikoyo ezana mamba rando te ezana mamba problème te komi ka mutema mabe po bolingi biso bana poto te dans la plupart bo mabiso bana poto soki mutaye bo monye ka ndenga zabo alate mo problème ko apiuma ne Claude sali suki na couleur boy mutema mabe peri ko ne sikala ya yo est-ce que yo yebi eloko ninga na sala ki pona somba t-shirt ona lati yo yebaki combien de jours au Claudia ça qui passe à la perruque au boyebi passe tozomona na poto oye osenga na kabele li aussi ko problème ezani donc ozokende zana maîtrise ko bima no vantar te zala no neti bango simple au vivre bien mais so ozokende kaka ke ngai ngana grand prêtre na poto grand maîtresse ngana mère na poto ozonga na cercle tika donc message eza passé communauté congolais bo fongola misu partout na Europe place bozali tozolo ba bien to le bera en Angleterre te bon parce que bino place to yebi ba komba bato mino ba kufite biso to yebi bato ba kufi na communauté na biso mais na sina respect pour na respect ba famille na bango to robeta li solo wana te yango no moni to linka to yebi sabino pardon bozala mayele okay yebaka bana nyozo zana bango voilà osimbi mulangi na komela zala na ngana maboko boye
et puis ton bazo mulangi no insister mutana fongola boucha wana te ba fongola yango na misu na yo ndenge biso za ba servir yo ba eli yo ba fongola na misu na yo mais non ke ba yo si ba fongola boya yango biloko bonde boke na bangana ni par exemple boke na ngana mama koko na kapela po mezate botie bino so bolia place moko soko omona ke sava po mete bolia bien so place moko olia ta na sani ya mutu olia na sani ya bozu biloko na o soit pango do ozo kabola so pe na ba tiaki poison so boleka bongo ko préfère que to so mina biloko bolia sani moko olobi pe ngana na posa to lia biso nyonso to ba bo mote donc on ta na côté ba ku yo o de la bango sombela bango mais yo sko liaka na sani na bango yo ya yo o sangisa en place moko ba yeli o messi ce qui madame o ayo OK no problème o sopi yango pele na kati ya bango to tra sikoso ba olia so omoni baliete oyebe poto perdre batebele na poto batebele batiki ba famille na bango batiki bana na bango esali biso pasi na video ndeko oyo atindeli biso na ndenge communauté zoloba na ndenge tozo regretter biso na ndenge tokomi ko décourager ko ya Congo. Donc yango tobaki non tokovanda ka boite il faut to loka to passer message na communauté beba na pote beba osaba ko moni na bona ba restaurant ceux qui le lali na restaurant a changé pour parce que mususu soko kangami na restaurant moko wana ba okendo sinele mama na lamba ba chele au poison soki poso ke na bar moko ba ko sinele comme bar wa kolo ya bar wana ba chele au poison ata bino moti na niveau pourquoi bolingi biso te mboka na biso toza na souci to yaka to mona na bino na ba famille biso to vanda ensemble ndenge zalaka ba camarade no kala famille mais to ko sala ngote na ebisio to ko sala ngote bino bokanisi ni bokansaka pote za paradis obi bokansa pote to buka mbona mbong na nzete obi to bimisa mbona mir ba mbakanisa bon soko to boyebaki ndenge to soufa na Congo mbe boboma batute botila batu ba poisson to boyoki na biso mawa to travail lokola batama boma nde bomone biso boye na poto to tambola mbang mona yona zokile mbang so zata odenda te mais bien na Congo ozorata ozola la pongiti donc chaque jour là na ndako mais biso peut-être ozana 2 jours là na ndako te 3 jours là na ndako to ke musala siko yo yebisanga muto bon siko zo patron ne va nous expliquer biso jour wana balobi ke Congo komi makala na miel. Donc so okei olie awa omeli makala ozongizo yibo omeli miel siko yebisa batu ba koma vivre vie ya kobanga donc komi kobanga so bobomi na kindoki te bozo boma na poison donc bozo na biloko mibale bomela batu kindoki na poison mbasu renyaki mbasu basilisango na yebite na bambasu nyonso bazoboma donc mama oli ba côté nyonso ba ozwela o monso ba métier na photo esimbite bakelu ka côté mususu donc ba oli na kaka basilisa de no yo kiti bongo ozonga te siko soko zongi te bango ne babeti maboko basepelika ndenge lobi peut-être ozana bandako na yo peut-être po mususu ekoma pe otinela bango musala basala amelio mbongo bamoni moyen zate to bomaye kaka po aloba susu te ozomona eza vraiment passé webi ke ko bombe komi na ngeloko ba jie kambala moko longola muto moki nzambo akelaki a décider te ka longo na mokili mais yo o décider le longo na mokili webi ke ndi batu ba kanda nzambe sile ko nzambe ozwa temps nzambe pena akoma ozwa na étape na tiki pio bomi na mutu potili mutu pozo pe nzamba tiki akei na ye o vivre na yo pe ozana pas à l'aise bande kona biso ya Congo si te pe tozo bonde la bino bo changer bo kanisa te awa to bonga soki ndenge nini bo kanisa te awa na poto to lalaka likola mbongo bo kanisa te awa na poto to zangaka te bo ba réalité poto te awa na poto batu bazanga bazali awa na poto to souffraka to nyoko maka to zana ba farti o to futa o bino so to ebisi bino boko simba mitu makasi Kande to de le beli boso bina na Congo kuna ne bodenda ke bo relaxaka bo zape no vani pena bana tongo relax boya ozolie no zo mena no zo seke bina na Congo bozaka na ambiance chaque jour nzamba sala ambiance na ambiance mais biso a msu pe ko beta pe un mois ke no pe fetite 2 mois 3 mois ok no pe pas ite o comme o tellement ça occupé trop na sala ozo occupé ndako sala bozo nga bodo oza poser te oza na temps pour to kene barte mais bino na Congo
yo lendi oza na boîte lobi kuna oza na bar lobi kuna oza na nganda bokelia na bino bakapela bolia soki nini biloko bo vivre bien koleka biso mais na bambongo na ezouta na bapoche na biso na mitoki na biso to souffrir awa na malili bandeko na biso mwana na malili na 5 et 4 ozali banda ozozela biso ozozela train mais yo kuna olani na mbeto yo olani na mbeto ozona les tala biso tozonyoka ma awa yo wana okei botiki bana classe ozongi bokeboye bozokima ka mbangu bato bazaka posete makamioso ezaka mbangu courage kutu yo okende na Congo te okebe na ovandi à l'aise nazoyebisa yo ke makambo oyo soki na barelation ki camarade baotyela bato na barelation ki camarade to comprendre bana baranki na bamo mais siko na famille imagine bazolo babena bino na Congo bobo mo bena mama bota oyo moko mama yo moko akbaselo likita na bandeko na basi mibele babomi yo eso moi yo moko boti mwana na yo mais yo moko tiele sous poison na bino pe bandeko na bayaya na baleki bino nyonso pe boyokani bino eza pasi oyebi ke sali biso pasi donc tomoni video tobi nde boye omona bina nde totila bino video bolana bomona bina ndenge muninga ne bakende na zolela alobi na yaki na yo na tikalinga moko na kozonga ndenge nini totika ki bana toyebisi bana tozozongo ngana fana na 20 ans nana ndeko ngai naza kama mtsusu te papa nana bienga yemba sombelenga nanga ko yatena na fortifie ngai fani tokende tozonga fani tokende tika bana zana kimia masel bona no tika zana kimia za Ireland bana bazela zana kimia bana bazela oli kambunini nzambe ni kwa pasi bo Yesu haleluya 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 Israël, tu es le secours, Seigneur, qui ne manque jamais tant de détresse. Seigneur, de toi, c'est moi Angoyo. Seigneur, de toi, c'est moi Angoyo. Mabengo, le secours, qui ne manque jamais. Oh mon Dieu, Jésus. Afrique, oui, Angoyo, Penza. Tokoti mabonde ya 21. Bona ka totika Congo. Tolongona tokoti 40 jours. Toliaka te tomela te. Poto tika kaka voyage yo. Mabonde ni to salite. Mabonde ni to salite. Ngala zaye makasi te na nalobi fani tokende ozobanga nini ngam nana na okoka ngate na oketa bite fani tokende ozobanga panda banga papa asombe na poto nde tozabe bino kutu na Congo banemba na bino babenga bavoisin na bino baeda biso na poto eza facile po mona motaye ko ede na mamba bana tonyoka mana bana biso okebo na bango zongi bona bango siko 5 bana o atiki so mo bana za relation te so kaza na ba famille te et si li pona ye donc au souffrir na mo bimeti bana na so ba okola nenza ma occuper ça et moi souffle de vie wana bana bakola mais siko camarade na lobi bien que ya boya kina ya lobi na okinde kinité mais à convaincre les camarades naïe camarades naïe à foutre les peu billets pour bakende au moins que muto en souci que ne mboka naïe yango moni siko bana poto ba izuli bino maele donc so bakei akomonya na restaurant so kalele na restaurant oyo lobi akei na kapela pa mama koko lobi chanza akei koto kaka boka po aokanga na restaurant moko te po soki asignale bata restaurant na baotyela ye poison soki akangami ka na bar moko baotyela ye poison mabe makasi siko bokomisa mutu ndeni mutu akomi ndenge nini na vie donc mutu aye vacances akomi obanga na place akolia na place akolala na place nyonso mutu akomi obanga ta siko vie ekomi na Congo otambwa na Congo foza na makala na miel donc oke place olie omeli miel oke place moko omeli makala mpona nini balobi miel na makala ezoboma poison siko bandeko na biso na bino bato bokende yebaka tango ozokende Congo somba bobenga un sac bemba kala ya poussière atuta ngo osomi makala na yo otuti otiango ta na plastique mona lutu na miel papa tambol ba beza ba ventir te ezoboma poison donc ok place bo olie mela
ok place boye omeli mela mama papa soko kanzi biso tosa ba je etali yo okozonge bembe bato bayebisi biso bauti Congo baye bayesi biso laisser solution ezo bikisa bato na poison eza makala na miel na mususu ezaki soko ke il faut za la mayeli faut za mayeli parce que quand ndenge ndeko na biso akenda kolia na famille éviter kolia na ba famille pona ozala bien yeba ndenge okima likambo donc timba batimbela yo to soko timbite oleka mais siko soko ke na famille boko olia place moko te ngapo na nga na préféré pena so na kina famille na liate na yeba kaneni oye makamususu so po vidéo ke musika ba otimela ba boule na biso na fongola bango te so ke neti Congo tamba to Congo ba mona ba otala sko boule wana ba ngel biso boule mususu donc biso moto ebi déjà ne to tambola ko dango to atala ba nini na ba téléphone bo benga to timbisa bino ba bilo mususu fo ko yeba nini ko éviter ko lia na ba famille to na ba po ozala safe po eza pasi mais si vous prenez tout notre question moi bi ke ba lobby ke awape na biso pe na Europe aba kompe ko tila bato ba poison pe ka bongo na kala na Europe apie na Europe akande ko kala za ki non mais siko e comme esprit wana mabe bata Congo bazana ngo e comme yesko na poto to au moins le kambu o lobby merci na pour la question wana lelo yo na poto ocheli net tozaka ka boye nga na zui poison na bomi yo siko so na bomi yo na minito na zuni parce que na poto biso so to luka na poto soko lingo somba karo ko somba soko lingo koma net anita mavita okoma donc ata kuna bomi anita na minito na kozwanda kunete po leta opesa nganda kunete ba compte ya banque na eba opesa na ba ngati o ninye tikala kikutu ba opesa na ba ngati donc soko zo boma mutu pona jalousie pona mutema mabe na poto surtout wala pena kutu osale no perte parce que memi masu biso o bo tela ba tu pozo na poto pona jalousie to pona oyinika mutu linko mone na sa mukilité eza pasi especially biso na poto pona poto ya nite comme jamais yangai yangai comme jamais yanita donc déjà nango na eloko osali no perte après c'est go bozwini na ebite azuna eloko te malongo loka na mokili amona kayo te po pese kanda azo se perdre na succès na onte azo se perdre ngo zo mouveta azo se perdre ngo zo avancer te na vie jalousie alongo loka na mokili mais muni bandeko obo sala makambo wana botika mutema mabe tozana poto tozana ba possibilité tozana ba opportunité tozana makambo ebele otokoki ko sala pona koma nenga mona lingi na vie vie ya poto eza choix na yo soko lingi koma mandia na poto koma mandia soko lingi koma na mbongo na yo koma mutu wa mbongo donc ende classe tanga koma neti olingi mutu wana koma moni na vie balobaka role model la kisi donc modèle na ngai ozotala mutu peut-être moni na nenga bien peut-être na hôtel anita mavita azabu donc asa role model na ngai fona sala na koma neti na ndenge ya bien mais soko zo li mosala ngoke na kite mama beke oleka ye ochele poison wala sikonde o sala mabe eza juste te spécialité on a obeta sete biso na poto te makambo jamais to kemo na poto to lobela kaneto olobela bato akongo me na poto ezate pardon botika mutema mabe botika jalousie botika koyina baninga na totika koyinana to koyinana pona nini parce que ozana nyonso oko to sala nzamba pesio maboko pesio makolo musala nyonso za musala classe nyonso za classe peut-être que to tchela batu pa poison pour la jalousie pour yini mutu koyina mutu nanu ozosa lisumu pa nzambe pona fanika bona yina nanga anita mavita to na yina nanga na yina nanga Claudia Kiaku to na yina kula boss pona nini na oyina e pona nini koyina batu za bien te bosa na bino eloko te bandeko na ngai place bozali nzamba toucher bino bo changer siko bato bon na communauté to boyi bino vraiment makasi to boyi makasi bobima na communauté parce que to na posa ba poison na te to na posa tout année to ko avancer to tala ninge to move on one day kongo pe bonga to ke ne pe ko sala ba misala kuna mais bino siko bo so ke za pene solo bato bosala ana Europe please ba famille botika na poto
ndeka toto lobi soko lingo koma ndenge yo lingi okoma soko lingo koma yo lokwa kingani okoma makasi na yo kaka mbongo na yo kayu na yo akutu mundela pesa biso opportunité belé bakayu eza na mwana ndenge no moko lingi donc soki obandi koluka musala banda les premiers ti les 30 ozi musala te c'est que yo moko lingi na ote obi baloki yo baloki makasi ya solo ndita banda pena les premiers ti les 30 soko luki musala bandi ko kotisa ba CV oke ozongi bo okozwa musala mama et comme kutu eza kutu teke kaleza ki okotisa ba bureau kenyaka online makamnyo online tinga ba CV sala donc ozwa na journée moko ozwa ngana zo ba misala ebele dozo boyebi te boya na coopérer les bino ba misala ebele siko yo kosala moninga motema be na nini donc tozonga lisu na kati ya lisolo na biso dans lisolo na biso opena tozobetela CT oyo esali biso pasi ndenge tolobaka Ananita Mavita Show biso tozala mpona komotive totravaillaka mpona communauté donc toyele loko telemela toye koloba toye kotelemela te mpo tokopekisa bino te po ata tolobi na biso boyoka biso bosala yango te eza mabe botala ndeko mwasi oyo akendeki na ye ka vacances akendeki kotala ba famille akendeka ko sepela ndenge bato nyonso baosepela mboka na ye moko abotama esika bakunda motolo na ye mais akendaki mobimba akendaki ya kovivre boye azozonga ebembe bana na ye bazozela mama azozonga classe ezongi ale mobali baki benga yeke ya kozwa mobali akende kozwa ebembe azonga nango na foto ata bino bosala bavantire bino bebi kokufela baparent ndenge ezalaka obi kokufela mama ndenge ezalaka surtout mama tala botuna biso tokufela baparent be tokufela bamama toyebisa bino ndenge echubaka zanga na eloko mosusu naboyi te papa paza na ye mutu me mama te mama te talaka makasi nzambe apesa biso bamama eza makasi nzambe apesa mibali te mibali nzambe apesa bango makasi ya koluka koyeba na ndenge na bango mele ntango ekoma mamba koluka ya kotala mpenza bana mpenza ke ndako evanda esengaka mama ifo azala yango omonaka ke mobali akufeli mona remplace mama moko na ndako akoka te ozomona parce que eza vie moko era facile te bimaka na ndako tongo zonga poko okuta ndako ndenge kozala mais batikalaki na bango na papa ozomona papa za na ye wana baolia na bango mais ndenge yo moko bongisaka ndako no ndenge yo moko klasaka mpe ndenge yo moko linga peut-être kozala bongo te akosala oyo akosala asala ko mais osala ndenge yo osalaka te yango ozomona mama za très important na vie ya papa na vie ya bana pardon tobondeli bino bafamille na biso botika osala boye biso bamisusu bozobangisa biso te mais bozodécourage biso ya koya Congo wana vraiment lobi kodécourage bobangisa biso te mais bodécourage biso mposo na bi bobangisa bino tovimbisa bino mitu tobanga bino te mais bozodécourage biso mpo oyebi kote nini okonyatela yango te toyabwe tokoma obombane makasi ko toya bo to komo bomba na biso na ba camarade to mona na te na ba relaxo to sali to mona na te OK soki peut-être oye poto zo opportunité oya poto no comprendre comment réalité ya poto ezalaka la poto ne ba to ba souffraka donc eza vie moko ya facilité moko to lela ko za pe no vandu tali likolo te na so bi nga penza ero na kin na vandi na nga na osala soki nini metala makamna osala na poto pona nini parce que bino boza kuna bomona kaka ke batu baza na poto babonga na bango basokolaka na miliki baliaka baboudin ba pomme de terre po omona pe tango sous depo bimaki tongo ti po kolia te oyelia ba 22h oki olali lobi lisusu routine mususu nazoyebisa bino mais yo peut-être olala na yo olia air yo lingi osamaka nyonso air yo lingi mais biso tozana ta wana te donc tosouffra na poto mama wana ti afuta billet na ye tia kita kuna donc akangisi ekonzo eza te kasomba ika biyembala moko akangisi mbongo asali ba dépense na ye séjour na ye nyonso wana bimisaki kombo nzambe botika yango eza bien te donc ezo décourager bato ebele bakenda na Congo et décourager pe to revendre pe to bando aider bino te na bakaya boy ya solo ozomona to bando aider bino te parce que to mona ke so na otindela yo ta na otindela yo na mutu no ozo teke lokola tinda kazala nango ebele nzoka ndeza nango bongo te
natindeli yo pona bolingo pona ko aider yo pona ko sunga yo na bapasi peut-être yo lelinga mais zateke na toni na mona ndako te pe baza mutema bo tindele mbongo na amso tindele $100 basia $100 fola akomo lobelo mabe yango na ba famille nyonso tango zo tindela mutu mbongo na Afrique faut ko prier faut lobaka faut ko saka ndenge ba lobaka il faut ko loba likola mbongo na yo donc tango yo zo tinde yango tindi po o aider donc ye ata linga sala nini ata linga loba mabe ekozana fete ezongela ye moko na bana na ye amen tango bozo tindela ba mbongo faut ko lobaka faut ko prier ka tozola posa ko aider bango mais bango baolakisa biso bolingo te bana bolingo intérêt voilà eza quand même bien donc ba famille vidéo na biso zaki ka yango lelo toyengaka toya ko partager news oyo lisolo oya mawana bino botala vraiment ndenge ndeko na biso mwasi azolela muninga na ye so debite Claudia soko za likambo ya kosukisa to sukisi eza conseil to pesa ki na vidéo na biso ka ne boyebi biso awa toyaka na conseil toyaka ko motiver toyaka ko lobela communauté donc lelo toyaki ko lobela bino pona lisolo oyo ya pasi ya mawa donc to lingi kaka changement ezala po to avancer parce que c'est beau ça la biloko beau ça la to avancer te nzambe ya lola apambula moko na moko ya kotala vidéo ya ko partager yango oya ko zwango na bolingo alobi ke merci bande konanga bosali musala malamu oya ko tia comment na ye oya ko share ko like nzamba lola apambula moko na bino place bozali to linga rabino mingi donc so to bomoni to zonga boyeza pona bolingo wana parce que to za pe busy to makambo bila osala so moni peut-être anita sali moko seki nga busy so bomoni peut-être nga na bwaki nga moko seki anita za busy donc na bolingo akolo bo continuer ko s'abonner to lemba te ko senga bino bo s'abonner donc ata bo bia bal to lembi pe abonnez-vous boko s'abonner fini kaka subscribe et ça free et ko zo 10 minutes less than 1 minute au fini au share au checker commentaire na yo au lobby kaka ki soko loba commentaire ma be ke o pesa so remarque na ndenga bien ke ko to bo bebi saki bo sala ki bo to yamba mais bo finga raté bo commentaire ma bete bo pesa biso courage poto avancer pe au mona donc to lingi bino mingi vraiment donc ezali kaka message ya mawa oto yaki nango donc ona oti koloba yango wana maloba epa ya neta mavita. OK, c'est bon ba famille, merci na bien subonde ko landa biso car neto message koloba nzamba lola apambola bino to mona ni mbala sima. Bye. Oeza Anita Mavita show Bobosana Kosa bonete Oeza Anita Mavita show Bobosana Kosa bonete Botalaka Anita Mavita show.